Rapatriement et arrest et héros national Patrice Emery Lumumba prévu pour le mois de juin oyo. Activité nyonso liée na cérémonie yango ezali reporté pour une date ultérieure. Ndenge et lobby président de la République Félix Antoine Tshisekedi lors ya point de presse au ya sali lolo samedi 12 juin awa na ville province ya Kinshasa nanga mosusu successeur ya Sani Badibanga ayebani sénateur Edi Mundela azali élu mokolo ya lelo na poste ya premier vice-président ya Sénat kuna na palais du peuple na chapitre mosusu lelo mokilezo célébrer journée mondiale du bien-être ba détail ya ba élément onyo sobokoso yango na kati édition na biso mokola lelo KNB News première chaîne d'actualité en continu kasi na lingala tozoko bakosala na bino mosala kitoko. Bote esengo koyeba ke bozali ebele na maposte télévision na bino pona kolanda KNB News ya mokona lelo na yebi ke bozali ebele ba téléspectateurs na biso na zane esenga ko présenter bino KNB News ya mokona lelo tikato fongo édition ya lelo na point de presse au président de la République à livraki liboso ya bapandi sango moko ya lelo samedi 12 juin 2021 wapi a annoncé report ya rapatriement ya corps terrestre ya héros national Emery Patrice Lumumba suite ya COVID-19 tose troisième vague ya COVID-19 ozali ko beta na République démocratique du Congo pe atalisi ko population nyonso esengeli emibati na pe et respecter ba geste barrière bona ba détail et pesami awa na natonsiata. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki point de presse moko mokoli lelo samedi 12 juin 2021 et Sika chef de l'État a affirmé que situation sanitaire est grave à travers pays suite na apparition il y a troisième vague ya COVID-19. Au cours de la conférence de presse yango alobelaki pe lisusu likambo ya variant ya delta pe indien ya pandémie yango. Chef de l'État a promettre ba mesures draconiennes oyo akozwa à partir ya Goma et sika wapi azali kokende mokolo ya lelo samedi et sika wapi akolekisa bref ce jour alobi boye ezali na pasi na motema nde nazali kotalisa bino ke situation ya pandémie ezali grave. Ba hôpitaux na biso nyonso ezali ya kotonda sûrement à partir ya Goma et sika wapi nazali kokende ko séjourner kaka mokolo ya lelo na kozwa ba décision pe ba mesures draconienne et si kapi et la question ya prendre ba mesure ya ba précaution pour na ko protéger population na biso. Kinshasa ezali sikoyo pour le moment la ville la plus atteinte pe esengeli tozwa petocha nyonso en œuvre pour na ko faire face na likambo oyo ndenge ya talisaki. Et c'est que ba Kinshasa ezali épicentre pe a enregistré déjà depuis juin oyo une moyenne il y a 300 nouveaux cas. Ba autorité ba annoncé que renforcement ya ba mesures barrières et les zonga pe bazali ko encourager les sous na ba oyo bazali éligible na vaccination ba se faire vacciner. Kasi les sous na même point de presse oyo chef de l'État a annoncé pendant le 17 janvier 2022 report ya rapatriement ya ba relique ya Patrice Lumumba en provenance ya Belgique. Cérémonie oyo Senila qui s'est déroulée le 21 juin en cours suivi il y a tournée moko nationale dans certaines provinces. Cérémonie nationale Ekobanda à partir il y a le 8 janvier 2022 ndenge atalisaki. Le 17 janvier ezali date il y a dossier il y a premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba report oyo ezali consécutif kaka suite na détérioration il y a situation sanitaire oyo ezali perturbé la troisième vague ya COVID-19. Premier ministre Sama Lukonde a informé qu'il déjà conseil des ministres Mokolo vendredi il y a décision il y a président de la République. Nabongo président de la République va poser quelques questions liées na ba décision oyo akozwa. Pe lisusu na likambo etali report il y a cérémonie il y a ba hommage il y a Patrice Emery Lumumba pe mokonzi mboka a répondre ki bango pe atalisaki bango ke à partir ya Goma ma décision nyonso oyo kozwa pona ba mesure barrière ekoyeba na nyonso ezali pona ko sécuriser population na biso na période oyo maladie ezali ko beta mokili mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Merci mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Tolobaki on est
condoléances auprès sénateur Edi Mundela azali bongo successeur ya Sami Badibanga na poste ya premier vice-président ya Sénat élection et salamaki mukona lelo na Paris du peuple bolanda ba détail pesani awa toujours na Natonsiata. Sénat asiégeaki mokolo ya lelo pona élection ya premier vice-président pe eseneli baki candidat azali kaka moko na kombo ya Edi Mundela. Sans surprise, ba sénateur ba voté le sénateur Edi Mundela nde akomi premier vice-président ya chambre haute oyo ya parlement pe a remplacé na poste yango Sami Badibanga oyo a démissionnaki il y a près de 3 mois. Edi Mundela azalaki candidat unique na poste oyo sur 92 votants a recueilli 80 voix, soit majorité absolue. Membre de l'Union sacrée de la nation, candidature naye ezalaki soutenu na parti présidentiel UDPS. Candidature ya concurrent naye Georges Eric Makambo ezalaki retenu te. Kinshasa, il est partout. Na esi ya mboka na biso na province ya Ituri wapi ba affrontement ezali signalé entre ba miliciens Codeco na FARDC ba affrontement yango ezosalema mokolo na lelo bolanda ba détail epesani awa toujours na Natonsiata. Centre commercial ya Fataki sur route nationale numéro 27 na secteur ya Walendu Djachi et la moki mokolo ya lelo samedi 12 juin 2021 na se ya ba coup de feu. Ba détonation ya ba armes lourdes peu légères et yokanaki kobana na 4h du matin. Ba source locale ezali kobeta lisolo ke attaque moko ya ba miliciens ya Codeco et Salemaki pe information ezalaki confirmé na armée oyo ezali ko évoquer ke ba échange ya ba tir et salami suite ya démantèlement ya embuscade moko ezalaki tendu na ba miliciens oyo ezalaki à proximité na mission catholique ya Fataki située na 3 km na ouest ya Fataki centre. Porte-parole ya ba FARDC na Ituri, lieutenant Jules Ngongo nazali ko signaler déplacement ya population na balie oyo ezali le mieux sécurisé. Depuis près d'un mois, kimia moko ya makasi ezalaki observé na ba territoire ya Djougou, hormis ba barrière illégale oyo ezalaki érigée na ba miliciens ya Codeco na certains recoins, notamment dans Banzela, il y a désert agricole pe na route nationale. Kasi Banzela oyo nyonso ezalaki déjà libéré na armée oyo ezalaki na maboko ya ba miliciens depuis instauration à état de siège oyo et ko permettre na ba commerçants ba se ravitailler bunya pe ba kende kotika divers produits en provenance ya étranger pe na territoire ya Djougou. Na bongo armée azali ko continuer ko alerter pe ko talisa na population que ba continuer ko signaler ba mouvement suspect ni son armée peut être armée na tour na ye à sala de sorte que kimi a solo oyo congolais nyonso azali ko luka uta tango molai ezonga na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Lolenge ya bomesano réunion ya conseil de ministres esalemaki vendredi 11 juin par vidéoconférence bolanda nini elobamaki kuna pe décision nini ezomaki na image pe commentaire oyo. Mokolo ya bomesano réunion hebdomadaire ya conseil de ministres esalemaki vendredi 12 juin par vidéoconférence. Parmi les points retenus dans l'ordre du jour, selon compte rendu à porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication Patrick Mouyaya, au etangamaki na radio-télévision nationale, moko ya bapo ezalaki bongo communication ya premier ministre o ezalaki porté sur un célébration ya 30 juin o esengelaki ezala marqué na retour ya reste ya Emery Patrice Lumumba, premier ministre ya kala. Na chef ya gouvernement a informé conseil décision et à président de la République ya ko reporter na date ultérieure ba activité liée na cérémonie yango o ezalaki prévu pour le 30 juin. Décision yango ezwami suite ya 3e vague ya pandémie à COVID-19 où les années caractérisées par la montée du taux de contamination en RDC. Premier ministre a informé conseil de ministres sur visite des réconforts et il y a évaluation où la salaki na goma week-end de l'équipe pour la comméma appui à gouvernement dans ma population où bazalaki touché dans la conséquence éruption volcanique ya Niragongo. Premier ministre asilisaki maloba na ye kolakisa conseil mission diplomatique oyo abutaki kosala na quelques pays oyo comité ya communauté de développement de l'Afrique australe SADC ezalaka mpona korenforcer coopération économique pe
redynamiser la participation à RDC na même occasion à exprimer qui ambition à RDC ya kobriguer mandat ya secrétaire exécutif l'organisation au Afrique australe. Nanga Monaye, vice-premier ministre, ministre intérieur de décentralisation puis affaires coutumières, a informé qui conseille sous prorogation et état de siège au Salema Kibongo. Na parlement puis na sénat état de siège aux ala décrété ou tamwa eleki na province et tout le pays nord Kivu. Il a expliqué que la situation n'est allée que le canal de deux provinces puis a talisaki que état de siège est allé que la mosala qui toko pe makambo est allé que zonga petit à petit à la normale malgré l'affrontement est allé que ça là fin de ces allé que continuer que bunda pour la kozongi sa Kenya na partie est de la République démocratique du Congo. Il y a le bela qui pe bozongi ya ba déplacé il y a volcan Nyiragongo oh ba kimaki na ba zone oh est allé pembeni tout annonce à premier ministre bango bazali kozonga déjà na kati ya ville ya Goma petit à petit. Na ngambo na ye ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant atalisaki que calme moko global ezali kotalisama na bazone nyonso ya défense pe kimia ezali makasi koreni. Kasi atalisaki préoccupation na ye pour la localité ya Boga na territoire ya Irumu wapi bafa abese ba neutraliser deux éléments ya ADF a obatakaki position ya armée mokolo ya le 7 juin kasi armée ezali ko continuer ko bunda malgré que ba mort ezalaki ye annoncé qu'il lisusu que 13 villages ezalaki récupérés na territoire ya Irumu ba activité socio-économique ezongi pe asengi na autorité locale basenga na population ya territoire ya Irumu bazonga na village na bango pe basala mosala kitoko pour armée congolaise ezali sur terrain pe kozongisa mosala pe kobunda pour que mboka na biso eza na kimia ye asengaki lisusu ke ba opération militaire oyo ezali mené profondément pour na kozongisa kimia concernant état de siège na mboka na biso et s'intensifier davantage pour que tobonga na banguna pour que mboka na biso kimia ezonga ya solo na oyo etali évolution ya pandémie ya COVID-19 ministre de la santé publique PGN atalisaki que pandémie ya COVID-19 troisième vague ezali déjà remarqué na ville province ya Kinshasa pe na RDC Mobimba pe tozali kokende vers pic nango na fin du mois ya juin oyo yango esengeli ba mesure esalema notamment renforcement ya hôpitaux en hygiène accentuation ya communication autour ya existence ya maladie oyo pe kosenga la population et se faire vacciner mingi pe et renforcer lutte contre pandémie on a ko respecter ba geste barrière. Nana Monaye ministre de jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté atalisaki na conseil de ministre proposition et activation et fonds spécial pour la promotion et entrepreneuriat puis emploi de jeunes en République démocratique du Congo. Atalisaki importance nango pour la relever défi à jeunesse congolaise pour que Congolais a travaillé le lenge sengeli. Dossier naye ezalaki débattu peu après délibération conseil de ministre soit qui acte la décision peu demande naye pour la kosenga que jeunesse na biso et qui ne lisusu liboso nyonso elobamaki na kati ya conseil de ministre pour que RDC etambola malamu gouvernement ezali ko continuer ko bunda pour que lobby ezala malamu koleka lelo Kinshasa et l'équipe partout. Tobaki yango de bandeli lelo mokilezo célébrer journée mondiale du bien-être nini esengeli kosala mpona kozala santé malamu mpe nzoto bokolongono vie ezali kitoko esengeli kovivre yango na esengo nyonso bozwa ide na elema oyo. Initie une entreprise noire lors de la conférence de bien-être en Turquie 2012, le 12 juin chaque année, qui célèbre la journée mondiale du bien-être. Célébration en haut et comme événement et ampleur internationale au Ezalaka organisé, Bamboula News on a plus de 50 pays. L'occasion de la conférence et la découverte et Salemaka pour la valoriser bien-être Yamotuna Moto. Bien-être ezali satisfaction de besoins du corps et de l'esprit, donc se sentir bien dans son corps, psychologiquement, socialement, partout où le moto a joami et sengelia bika aisement. Pour garder bien-être, quelques conseils et pesami awa. 1. Réduire consommation na yo ya sucre,
pour ne privilégier bien-être sur le long terme paix au vivre longtemps. 2. Privilégier activité physique pour yango et traiter ba maladie ya ndenge na ndenge pe éviter ba prise de poids inutile et épargner yo na ba maladie cardiovasculaire. 3. Éviter alcool pe tabac pour exposer yo na ba maladie ya ndenge na ndenge. 4. Veiller sur environnement na yo tia propreté longola pollution et modèle nyonso longola saleté pe veiller les sous sur alimentation na yo liaka toujours équilibré pour vivre longtemps pe ozala toujours en bonne santé. Na batangu o ya COVID-19 bien mettre réseau le capé na respect à ba geste barrière pour éviter que pandémie oyo eleka epai na yo to pe na nzela na yo. Na cadre journée ya lelo yiba ke bien mettre ezali mosolo te ezali pe bozuité kasi ezali vie équilibrée o ezali ko pesa que moto azala na bien-être pe à se sentir bien na nzoto na ye et sengeli kozala équilibré ko sala makambo lolenge sengeli pour que on se sentir bien na nzoto na yo eza tellement important vie ezali kitoko sengeli ko batela yango na tango o epesameli yo obika nanu na sena moi oyoki Kinshasa eleki partout. Première chaîne d'actualité en continu Kasinalinga la KNB News ozali ko continuer ko pesa bino bilingi nulle part ailleurs tala te proposer bino extrait ya émission o ezali déjà en ligne na chaîne YouTube na biso kasi ko bosa na te ko s'abonner. D'un côté baninga ya directoire c'est-à-dire Wankwenda Gibao basale na bango gouvernement na batu na bango Tshisekedi atikaki ye Jean-Marc Kabundu Kabuya animé batu na ye a démembré parti ezali na mobulu quel que soit ndenge bazo sala wana il y aura pas peut-être on risque de ne même pas avoir un député. Oh. Franchement, je suis clair, je ne mange pas mes mots. Donc makele nyonso ezala eza ya wenze. C'est même wenze soko mutake na wenze ayaka na matembele bana balei. Mais c'est makelele ya bana bazo sakana na mabele, les enfants qui jouent avec du sable ne mangent pas leur aliment. C'est de la poudre G. Et là, comme on a mal, il y a tout les de pète jusqu'aujourd'hui. Alors que le président José la majorité n'a pas à cause de ce qu'on a dengue wana. Ce qu'on a dengue Kabuya na Kabundu, bazako kamba parti. Pe ndenge aza contesté na bande ya oyo ya directoire, ba comme si ka deux partis. Il faut unité et la réconciliation. Sinon, 2023, il pèse 0. Oza paka lingomba et de pèse, le unité et la réconciliation au premier, il faut ça demander. Oui. Volonté politique. Batounyo soubani qui dit ça. Moutoumou kwa zanzambete. Moutoumou so ami qui dit ça. Ami tala. Bon, moi, il voyait. Du pays de PCOT, du pays tout s'ottende, puis du pays tout commis. Et que ça la somme, sur le toqué, na ma pona dit que il de PC ça la mandat, ma peut disparaître. On a risque à ma casse. Risque. On a sincèrement, dans sa cofondateur parti, j'ai vécu toutes les crises. Banda, accord de badolité. Une crise, il y a bilingual, hein? Il y a deux gouvernements dirigés par le membre de l'UDPS, Tshisekedi, Premier ministre issu de la Conférence nationale souveraine, Bilunga Faustin, Premier ministre du FCC, FPC, la palais de la nation, et nous avions trouvé solution dans le conclave à Bonego, en 1994. Et ce qui a donné la vie au parti. Mais aujourd'hui, c'est pire. Mais il faut dire que... C'est pire parce que... Bah, tu vas combiner la jouissance
na poussa kozwa bomengo illicitement na tinda te bosoko ozwi bomengo yango ya ebele okosala yango nini bamoni yo obandaki na oyi ndenge oyi lelo okomi na baimmeuble okosukisa yango wapi Grande convention de femmes et jeunes filles est organisée dans le centre d'évangélisation charismatique et Kobanda le 22 au 25 juin au Tozali Bozoïde na élément. Mama pe jeune fille yoka sango oyo olingi okola na liloba okoma mwasi blindé pe intouchable na monde diabolique yokanga bien. Département des femmes et des filles concurrentes, il y a centre d'évangélisation charismatique SEC na Mokuse na assemblée centrale de Kinshasa oyo ezali kokumbama na mosali ya nzambe ya tongo pasteur Léon Richard Ilunga oyo ba organisé pona bino suka na convention ya ba mama pe ba jeune fille oyo ekobanda mercredi le 23 pe ekosila kino vendredi le 25 juin à partir ya 15h30 ti 18h30 awa na avenue Irebu A25A na quartier Matongo 3 na commune ya Kalamu référence marché Kowet non loin na rond-point Victoire oyo bino stuboyebi otunanga nini convention oyo ezali na thème ya la femme et le miroir basali ya nzambe ya makasi oyo bakoteya awa ezali bongo mama Céline Mwata oyo azali kokumbela département des femmes concurrentes lisusu mama Rose Pasco pe na suka na yango mama Esther Kabedi basi ya makasi oyo bafandisa liloba ya nzambe bango nde bakoteya bino maloba oyo ekokotisa bino na kati ya ba promesse na bino pe bokokoma ba vrai guerrière yo mutu okoma mwana bitendi ya satana tala esika okozwa mayele pe okozala revêti na bouclier céleste oyo ezali maloba na nzambe po okoma ekila na monde ya ténèbres o tolobaki te tolobi rendez-vous yango yo ya kozanga te yo mutu ozali na ba premier ndenge na ndenge ba solution ezali awa kimambangu po ozwa maloba ya solo oyo ekofandisa yo na kimia ya libela po na vino mobimba Kinshasa eleki partout. Lelo motuna etunami est-ce que ezali malamu na papa akabola ba bien na ye pendant que azali non na bomoy bolanda réaction ya population kinoise na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mombede. Il faut ba parents bazwaka temps ya koobserver bana nyonso pona koyeba ba comportement ya mwana moko na moko tango mwana azana nu muke nde bayebaka bizaleli na ye pe na temps wana nde badresaka ye pe kolakisa ye koma kovana na bandeko soki mwana koli na bizaleli mabe nde tomonaka ke bana mosusu papa aza te ye atikali epuis akomi kovuka baninga koteka biloko sans pour autant ke baninga bayeba yango ba papa misusu bazalaka soki amoni ke deja akomi kolemba a place akoma testament akabuli mwana na mwana ba bien na ye comme héritage yango biso tokitaki sur terrain pe totunaki na population est-ce que eza malamu ke papa akabolela bana ba bien tango azana no vie na ba papa mususu bazana bango ke no bazali mayele eza nango possible pona kosala yango eza possible parce que eza na ba tata mususu bazalaki soifé sexuel tata botaki na 4 basi soki papa zate ebotaka ba problème na ba famille mona bana so bazana réclamation que te le père moi kitoko papa sombaka na GB o wana somela ngo mama na biso la so batala biso o biso le père moi somaka ke pako ta somela ke mama na biso so baninga bazaki par exemple papa so ki ngolo ko somela mama bango le pango te c'est que moni ke pesa la bango pito pale donc alors eza nango mabete soki papa so ki makanisi azwa bozwi na ye akabulitsa bana soki na kufi na te eza malamu parce que on eza ko kima ba danger pour le bien soki okufi otiki bana obota na 5 tata soki na 5 mama otoko tiki ba on a divagation bongo omoni ki ba otika na opota na sima et on biloko to panza mabota ne ba biloko ana lelo biloko comme te panza mabota donc soki pona nga so papa sali bongo na sepe aussi papa na za mayele parce que er mo ba bosana
pour papa et moi rose après monde to na fini ba papa te mais na bi de côté ba papa ne bazala kami et moi rose na posa ko fona quelque part moko zo ma mulangi et moko so mulangi pe leki et bo ça ça vraiment makambo meke mais tant pas na bolingo déjà ko sali kanisi bango kabula ba bien na bana tango azana na bo moyi et c'est malamu mingi c'est pas un problème te bongo za malamu te po ani papa ko dans vie azo somela moi c'est le parent moi si asomeli moi c'est le parent apesi ko pona moi si bon ce que pour na bana pas kabola bien na bana na ye ba beja eza place donc wanga monyo ada vrai papa dengi ya ozana ye ali ba papa du monde entier papa wasala bongo c'est qu'ali ba papa nyonso monde o tango za vie faut kabola déjà bien na bana pour faut ça da mona moni eloko eza ya yo mukona moni veste wana be eloko moko boy ba bien za ba mapango te babieza ya babilamba bafetime ali babieza ya mage bene akoti kele bien na busala mutu musala na ye donc papa soka na électricien alinga aibiki ako vers la fin akobenga mwana komo unise mwana électricité ezaka bongo eza bien pour ceux qui papa azate ceux qui azaki aboti bana na mabumu ebele ba mama swati ni bale misatu po lobi kuna makelele ezala te akoko kabula biloko ya bien avant akufa po atika bana na ndenga kimia po soka kaboli yango te bana lobi bandoko wela biloko epesa bon ekocha bon kabwani po biloko ne memaka ba kabwani en tout cas na pesa conseil pe ba para oyo baza makancho te asoka za na vie azana biloko akabula bana na ye baza na makabako na makanchi wana po lobi na ngotango ya kozala te bana na batika la bien batika na bitumba te batika na matata te batika na boyoka pe baza bomoko eza normal parce que na vie auto ça na biso ba africain to la ka ba bomengo ba parents ata papa tiki testament to mona ngo ba to mona na bango ngo te ba lukaka ba boto ba na parents soki papa za ba bien na ebele wa bota na 3 ou 4 femmes il faut ba ko partager les maman na ba bien bana na ye pour le jour ya okufa na ye ba normali ezalate to mona même na ba mindele akoza ba mi balé mi sat afungose on ba compte na ba banque pour ni ba sala ngo ou ba bi que à la longue des ordres ezalate mais biso awa ezalate apesa bango te ba wela ka oyo ya bana soki ba moni ke zebele akoza pe même par ndambo apesi pour na famille na ye soki za mapango mi 5 6 7 akolonga peta mi balé apesi ba parents pour ba parents matika kotungisa oyo ya bana eza malamu ke papa kabola bana na ye ba bien mais kozala malamu avandisa bango en famille pe basala ngo ensemble surtout soki baza ba maman mi balé to pe mi satu soki eza mapangu akaboli bana na lopango na bango bongo eko créer ba problème te pe akotika bango na ba conflit entre bango Kinshasa eleki partout. Dans cette édition, l'Elona Sport na cadre ya préparation à Coupe du Monde au Qatar 2023, équipe nationale Léopard ya RDC, babetaki match amical contre équipe ya Aigle ya Mali, Pesco et Zalaki bongo un but partout. Boko so ba détail mikolo zali koya awande to suki si édition na biso moko na lelo na zalaki ne sengo. Yako présenter les bino yango tikala pesa merci l'équipe technique et rédactionnelle osaki musala kitoko na sima caméra to zalaki na Hervé Zaka régie et Simama Kina Timothée Kaembe réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lieu en communication Jimmy Mukendi ngana bino tokuta mikolo zali koya toujours na service na bino no to sala pa awa ko sala musala kitoko d'une manière très très professionnelle. Réalité ya bana kino